conserver. Seconde comme libre. Seconde comme libre comme l'être na zona moi mubange moko na zuya. Bongo ebele. Yasika. Moi, je vais dernièrement une émission avec des libre. Comme si vous avez ça côté. Ah, ça côté, je vais monter mes lignes, ça a chance. Ponga liba, monter mais comme un blendage à ma baie. Monter ma pelle ligne. Ah, so. Donc, on a libre et sauté. Maman. Occupé déjà. Comme ça, ça va. Ben, très bien. Na yemogo poda. Yemogo poda les gants politaires, et bien à Kitoko. N'avez pas mère n'a eu mon bikaka donc ma camouflage na beaucoup na à l'aise donc on dit carré donc carré donc l'animateur mère soit l'ambelio donc danger mère soit l'ambelio danger la bête bilogo on a émission terrible mais bon frère tu n'as pas cotisation pour la matanga tu n'as pas cotisation oui. Donc c'est que ça peut être mutanguya. Taganga mutakala bona sina mone belé na mona ba chef de l'état mona ba ministre na mona ba homme d'affaires na mone belé. C'est na sina mone belé mato ese komele koma mobange. Miso se mone belé. O wana atindo mone akokiti. Pour atali ndenge na ye façon na ye système ba o ngala lingaka yangwana. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et y'a une idéologie à sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nana na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate nza bakelanga ndenge akelanga apesanga mongongo wana apesanga babiloko na nango biloko na nango babiloko ni zala na nango boye ezali ndenge nza baselanga bongo babiloko lilo acoustique bon basali pe ba mususu azana eta ya koko mais to salela na ndenge kita ya koko bon tozalaka kopine na bomwana lelo nzoto ekomi kosenga repo vinanga ya copinage sana bayaka kobalanga bon okoko adhérer na parti politique mais oza no gouverneur te ozali beaucoup mestre te mais oza ko soutenir mokonzi ya mboka bon yangwana na okoma na bano embela binoka oui mais na sida komi occupé ndenge na sepeka ndenge osimbali mfasika nazala mwa mutu ata bino napesaki condition obi papa aolinginga ngana nanga mutakala koyelanga te na to biso babisu mikonso te bon yo na mwa chambre nonga mpe na chambre nanga kasi yeba masolo ti bolongo ndende ya bongo banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette, awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24, minda pelelele, soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana, oko sentir kutu teke, courant ekendaki. Awa makambo ya okende ko luka mai na ba cantine, ezate, mai pepele nyama, ezali kobima, neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kake kei, bazali na réservation ya mubange nango awa, mbala moko ekomi kobima, joli kitoko boko sentir kutu teke, mai awa ekangami. Awa, bazali meme na bar na bango, oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel, joli kabelo CPI, ezwami na Avenue Bula, numéro 115, quartier Adoula, na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, joli kabelo CPI, nyonso pepele neti kaka na film. Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fachibe! Mambilabel. Moni makambozo lukoyo okosisa ngo. Tout ça toi adhéré. Bato mongo kosi ba ona IDPS. Ba patron pour ko mateke o. Zigane nzao ayo ko loka poste. Ala mbongo na ye. Ana pétrolier. Ngape babi mama ayo kochi adhéré na IDPS. Poko masuki gouverneur zonga biti. Yango na lobaka Congo démocratique batika bazalaka égoïste ti. Sali le nazara bo moyiboye, le rangoyo bay ba valeur nanga so na sina ke, mutu so sa ke ya boju na bomengo te. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye ko vibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba bacheli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na miziki kitoko po awa irataka nango te pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Dantaba, 3 jours il y a Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixman, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro de téléphone Oyo, 063 54 75 181. Ozamo Bimba, chez Djonga Denga Nantaba, Yangonde Zali capitale et ambiance, awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Mokili Mobimba, toza na matanga, toza na Kinshasa, Maman Biliabel azana matanga, auti kokunda ndeko ya ye de fao. Awa tozali ensemble na délégation ya Kenya. Oyo ba futi ba billet
oyo basalaki des fois avant de plus de 20 ans na Lubumbashi moko na moko bafuti babine batiki ba occupation na bango baye pona ko rendre ba hommage bomoni ba image nani bazalaki na kati nani batiki ba fleurs et puis tout na bango tina cimetière ndeto eko pema sikoyo na résidence il y a le grand producteur Jules Nsana l'incontournable oyo après avoir yakunda kondo monwei la reine de Barankia maman Biliabel mwana papa Tshisekedi alobité pozaki na pasi akataki ba voyage nyonso ba production pe kufaki nanu pona ko rendre des fois hommage maman Ndimi Nzala il y a 2 semaines 3 semaines azongisi bambongo bato pona des fois songa na lobi yango te mutu musuwa lo bango te naza mutu a vérité na lo ba kolega sango mama olembi banda tongo liete ozana pasi mais soko lobi te Congo emuna maman lobi te charge ya Congo yo na voix féminine ezayo nga muna confirmer na boye ezala ke kufie koma à titre posthume te oza vivante boye poto lo ba yango maman Biliabel ozo pèse na musique ya mboka na biso oti ko kunda ya yo ndeko de fao moi le loba mama en tout cas eloko liboso na opesa mokonzi ya mboka merci mingi parce que soki a ndimi tomoni premier ministre aye ko rendre hommage na ndeko na biso tomoni maman ministre na biso maman Catherine ayaki ministre de la culture tomoni pe na excellence gouverneur de la ville ayaki tout cas soutien na bango ndeye basali na sepeli makasi bakundeli biso ndeko bien et puis staff na biso à Kenya ko bazolanda proda et puis na staff ya Katanga ya Lubumbashi azawa na nani akoloba liloba ye moko ba artiste nyonso surtout bandeko na biso ya ba artiste bazaki sur place en tout cas na Sokoda na Yemiko na ba artiste nyonso surtout comédien musicien tout confondu bazalaki on a pona ko lelande na biso en tout cas paix à son âme na se rappeler na mongongo ne ya kitoko mais ekei donc etikali et akei to kundi mais pa œuvre na etikali siki lingolo baba na o ya mike bano toboti na bakoko balanda mo exemple ya bakulutu wana basali musala kitoko donc avenir ya musique ya lobi eza bango baza na conscience ba travailler très bien na o ya basi ba travailler très bien parce que lobby biso to kozalaka souté bango nde bakozwa relève ya bendele ya Congo vraiment na pesi bino so merci na soutien na bosali maman Biliabel yo linga polémique te yango na monde ozo former bana pona relève nano kufite comme da former bato pour remplacer yo voya Biliabel est irremplaçable en tout cas la reine de Barankia kombo wana la reine de Barankia eza bako bima ya mpia te po basi baloba nanga babi Biliabel nzambe tango asala bato asalaka biloko mibale ko kanate nzamba kelanga ndinga kelanga apesanga mongongo wana apesanga ba biloko na nango biloko na nango biloko ni zala na nango boy ezali ndinga nzamba selanga bongo biloko lilo acoustique bon basali pe ba mususu azana eta ya koko mais to salela na ndinga kita ya koko bon saki to na ko former bana basi ya te bayemba ka exactement le quoi Biliabel te ba ko tient en valeur au banango déjà parce que ba fille au bazana mingongo bitoko baza ebelé na répéter ka chaque fois na lobaka bazo zanga discipline na patience baza pressé mingi pressé l'équipe bango oria linga musala alinginde bayaya moi si fois à la propre moi si ba salaire za salité te bon moi si fois à la propre so na copain moko bon Kozami balemi sato mini yango ekasaka musala ebebisa musala bazo comprendre te babio maman Biliabel lo baka bopo asasala kala non ngara bandaki discipline na zana 22 ans na bande on a ki mobangete non babandaka discipline au ça jeune comme ça au komeli nango ozo kende ozo sala musala no ozo ko se discipliner ozo ko se conserver siko na komi comme l'être na zana moi mobange moko na zuya bongo ebele yasika Moi, je dernièrement une émission de libre. Comme si vous avez ça côté. Ah, ça côté, je n'ai monté mes lignes, ça a chance. On a liba, monté mais comme un blindage à ma baie. Oh, monté ma pelé ligne. Ah,
ya solo. Donc na libre de sauter. Maman. Occupé déjà. Oh soué, ça repelisa mokili. Naza libre sauter, wana zo biso solo. Le monde bango. On n'a pas ébi comboter, na ko ébi se comboter. Pour sinon ta web sa staff na Kenya. Non, mon bango aussi on va boyer. Proda milité. Proda. Melisse ya 100 yeba ke uti kuna. Mais bon frère, tu n'as pas de cotisation pour la matanga. Tu n'as pas de cotisation. Oh, oui. C'est que ndaki. Donc c'est que ça peut mutanguya. Takanga mutakala bunda sina mone be na mona ba chef de l'état, mona ba ministre, na mona ba homme d'affaires, na mone belé. C'est na sina mone belé mato ese komele koma mobange. Miso se mone belé. O wana atindo mona kokiti. Pour la tali ndenge na ye façon na ye système ba o ngala lingaka yangwana. Donc simbi matoko mina suka zuwa te kandate ape mobali abatuke oh te abatuke yo deuxième du bureau PPT veuf nga siko na profiter parce que sur ya mobali abatu tara âge na ngabi tumba susu elongi na batele ko pendant année belé ya ko suka susu te ana mobali abatuke ba maboka ngabite bova na bino toreki bo linganga ndenge na lingaka bino ana mobali mututa aza libre comme l'air mais rozo ngaka lokola pour sa bébé osaka to pété parce que d'abord dans un mois discipline déjà ndenge na liaka na fufu te na liaka kwanga te na liaka loso te na liaka makemba te bière pour mela na liaka te na mela alcool te na liaka biloko pamba na liaka pétard te donc sport na saka sport 1 heure tous les jours moi 1 heure yango luke to saka normal yango ne salanga bien lelo na zoki temps penate na ba obsèque ils ont nga temps kuna na matanga moyen que le sport exact mais en tout cas na pesini na presse congolaise nyonso merci ndenge boye ko assister na matanga ndeko na biso c'est mon makasi na moni yango na lobaka Congo démocratique batika bazalaka égoïste te sali le na zala bo moyi boye le rangoyo bay ba valeur nanga so na sina ki mutu so sa ki ya bojour na bomengo te Parana de Barankia, our staff, il y a pas producteur, staff ba homme d'affaires, batambongo, dodo mutampia kaza, hôtel la ngeng, oh les staff, j'y na pointe les grands pétroliers, voilà, mais il va continuer des pèses sous. Ah, il est dodo comment na il va continuer des pèses. Viva. Il dépêche viva. Viva. Il dépêche viva. Viva. Fachibé. Béton. Non, il est belle. On va manger le corps. On consiste en haut. C'est tout ça, toi adhéré. Batombo, on consiste on a eu des pèses. Ba patron, pour comment t'es que Zigaden sao, ayo le caposte. Ah bon là. Ane pétrolier. Na pe babi mama, ayo continue adhéré na IDPS. Pourquoi masuki gouverneur ngabiti. Na adhéré na IDPS. Exemple pour soutenir ba vision chef de l'état. Bon. Pourquoi adhérer na parti politique nous allons gouverner et aux alliés beaucoup mestre mais nous ko soutenir mukonzi mboka. Bon. Yangwana. Na koma na ba loyembela binoka. Oui. Mais na sina komi occupé. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51
arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio, le patron de business class. Maman, staff batambongo bazalia na ebité. Ça bango liloba bango baloba. Ava loba. Namoni yo soko vandi boye. C'est que le copape salamaka. Awa vandi boye. C'est que le lobo zo kende Kenya. Lobi kuno ngo kende susu via Lubumbashi. Oui, ça c'est vrai. Oh. Mais pour la Kenya, bonjour, pour la Kenya, tu as qui va concert, hein? Oui. Il y a Tanzanie à Kenya, parce que na matanga. Et ça, tu es moninga nanga to yemba kana ye, à Kenya qui est yemba kana. Bon année, vous mettez que j'avais. Au moins, nous t'ambons au staff à Kenya, pour les wala, pour les wanga. Ah, ouais. Pour les wanga. Au moins, staff à Kenya. Oh. Bah mon Dieu, soit zoé, bah Hollanda, proda. Ngapi na finali na staff angu. Oh. Donc Kenya Kalamingi était via Lubumbashi. Si Kenya Kamito Moni Kukutu Zana Yana Kukulo Kombe. Oui. Na benga ke Mombembe. Bon. Donc yewana tout sur la makambo Lubumbashi, Zambie, tout ça OK. Merci maman Bilabel. Alors peso merci mingi. Na CP. Na CP ni makasi na CP la makasi. Mais faut tout développer. Ngana sepeli gande balobi ngana sepeli gande ngosi mubali mfasika na zala mwa mutu atabino mabi na pesa ki condition obi papa aw linga ngana nga mutakala ko ela ngate na to biso ba bisu ni konso te bon yo na mwa chambre no ngapi na chambre nanga oh pekas yo si ya masolo ah bolo ngo ndide bongo la chambre nanga tango ça makamuno ya concentrer ma prière pour lukaba oyo to vivre kape naza concentrer ça la nzimbo kitoko bat ba sepela ngo et ate ba bizula ne solo ka ba jeune couple ti biso ba couple ya bibangi ya ba to kala bon on a cadre il y a ko rendre hommage na defao mongo ya Biliabel et la musaka même ba kufa. C'est vrai hein. Tozana batambongo bazalia wa moi kapela kaka nyonso eza pona omoni na minute batutu ba osepela tokuni de fa mais mongongo ya Biliabel eza ko dit ah pour mongongo no ya pamba et ko bakisa 2 productions 3 productions ya solo naninga mabete oh nze bonaza oh tozalaka copine na bomana Lena nzete komi kosenga repo Vinanga ya copinage Sanaba ya kakobalanga Pambo lini babona bokino Ajnane zali Nzibon la yimo tel makala Nabose mo parole mususu Comment tu as la makala Azabi Ludovic Abia journaliste. Oh là là. Parmi les grandes dames d'Afrique, on peut conseiller de Brazzaville et journaliste on a Yambayo. Famille Loloba pour la bande de Brazzaville, nous Ludovic Abia. En tout cas, Ludovic Abia. C'est pas possible. Oh vraiment. On dit que là, la présenté la condoléance la famille biologique de Ludovic. Et puis la famille de journaliste c'est pour Waza. Toza et Longo. Je suis venu, nous avons passé le thème. Oh, c'est pas si la kunda qui oh, c'est ngeli et qui ya awa. Bakoya kuna bakoya mais biso de loin en tout cas représenter la condoléance comment tout courage. Toza et Longo. Longo baza ko bicha zamboka moko vraiment. Coco Lokombe, le grand producteur, où il est vraiment collé la défao. Moi, les Camaroloba, moi, les Ngala après, moi, soirée, les Pouba, Bandi kwa Katanga, Bayo Kapinama, qui est aux alliés à Yonde. Il y a des gens qui ont Coco, Coco Lokombe. Mais il y a véritable. Merci pour la parole. Les Apaches, Nakoloba Boy. Des fois, Azam Moutoumoko. Monitina ye fallait kanaya pour te saluer makambo belé donc des fois on zo mona wana bana ya liboso
ya via Lubumbashi tokota Zambie eza biso ba oyo biso ba oyo naka yembesete mamoko so azona ndanga zo mona nga yebi na pesi kutu mbote donc des fois ya nazo mona ye mutu moko boye soki ndeni meta otali ndanga lati ndanga za propre aza ngane azaki mutu moko azaki fierté soko ko approcher boye beaucoup mille ko seka ko sekisa bino tout ça donc ba témoins des belé tokena ye Zambie tozongi ane kususa ko ya lisusu toketi Tanzanie tia koti ba Kenya wana biso ba oyo mutu sala makambo tu wana koma tina ba Kenya wana tozali mutu moko yo sala pasi on a baki des fois on a des fois kufi l'habité il faut qu'on aille en tout cas pour représenter le machinga funaya et on m'a appelé la comique ça wa la comique ça wa bah bien appelé très bien na yemoko poda les gants politaires yambinga kitoko na pas mère na yemoko yebikaka donc makambuto za boko na ye na za l'aise donc on dit menté carré donc carré donc l'animateur merci à l'ambelio donc danger danger merci à l'ambelio danger la bête biloko na émission terrible. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto on a à l'aise mais pas si kaka toye toujours obligé toye na matanga une fois dès le jour il y a enterrement toye na assister il y a longtemps to sisi pour dans l'habiter en tout cas tout comme on a boité toya to continuer ko lande ko na bise pananga na sana ba délégation bande ko ba wuti Kenya to sangana ensemble to fanda to melamuke comme ça to panzana moi le bana Swahili bato to katanga bon siko na zona po moko muninga na le merci na bani moi mingi mais mina ka bataki sasa ba yaka trop siko Swahili ya moi pas si mais na lo ba quand même na lo ba quand même do banduko yango el Lubumbashi
mi kondeko yandi yenu kokolo kombe mi kwa pa mu Kinshasa on assisté na obsèque ya ndeko yetu Gérard Defao mi na ikala ta 2-3 jours comme ça mi tarudi tutaona pa Lubumbashi. Merci beaucoup. La série continue. Nous avons Peter Mamba, où est chargé de la communication, ministre de la Défense. Et pour la Goloba, en direct de Kenya, mon amour capitaine, nous sommes ça. Bon, na oyo bandeko baoti koloba awa. Nous avons vu le développement de Bamboka au Bisto Fandaka à partir de l'idée communautaire, c'est-à-dire l'air Batbaza ensemble, au Bisto together we can build. Surtout ensemble, avec même idéologie, Toko Tonga Mboka. Et surtout, la meilleure des choses, nous avons un président qui a cette vision, et dans cette vision de being together and building this country, nous pouvons aller très loin avec l'apport de ce que nous avons amené comme idée, comme initiative pour permettre à ce que ces pays ekende liboso, mboka na biso ekende liboso. Parce que ndenge ba prédécesseur nanga balobi, surtout notre aîné Jigal Nzao vient de le souligner, ceux qui tous ensemble focus on one idea, we can build this country and make it a best place where to live. Because we have a best country, a very nice country. Donc, when we are talking about Congolese in East Africa, they can even believe you, they are taking you like a god. So people can even worship you because you are Congolese. C'est seulement quand nous arrivons au Congo que nous ne rendons pas compte que nous sommes Congolais. Un Congolais, quand tu vas à Bangkok, tu arrives à Hong Kong, tu arrives n'importe où, même en Afrique du Sud, un Congolais, c'est quelqu'un qu'on respecte. Mais lorsque nous nous retrouvons dans notre pays avec ce que nous voyons, parce que nous sommes divisés, on ne sait pas vraiment valoriser ce que nous sommes. Oda, Otoko Nasuka, et peut-être un moment de la fin, nous avons remercié Congolais diaspora, le chouchou de la diaspora, Jinsana, de ceux qui s'en ouais, merci. En tout cas, nous avons remercié Mingi Jigal Nzao. Nous avons remercié Paul Wanga. Nous avons remercié Emile Amisi, avocat Nangai, Miso Pau Pawazawana. Nous avons remercié Peter Mamba. Nous avons remercié moi Nangai, José Kabe Aliwana. Donc, il y a Londres, à Kiti, Nairobi, à Mbangu. Nous avons remercié Kouroutourami Amisi. Nous avons remercié Cyprien Chapwe. Nous avons remercié Soso Johnny Lopez. Nous avons remercié Jojo Mandiki. En tout cas, nous avons remercié la délégation Nyonso. Oyo ba ucho komo monyo nyonso ba yeka kamba mbango po ya kocha flero monaki wana po kuluta vandi mingi na mboka na biso. En tout cas, eza mokano nzambe apesa ki nzamba azui. Na sepeli pe na ndenge na moni na dernière minute ya organisation ya place Horizon Masamba ndenge sali yango. Vraiment na remercier président de la République Fachi Beton, na remercier premier ministre, na remercier pe na ministre de la culture. Donc vraiment en tout cas na couvre na biso Chantini, en tout cas nzamba pambola bino. Bosan Eric Mandala. Na remercier Eric Mandala. Donc, Baronio sont en tout cas à remercier Bango. Na remercier Gilles Machwa, na remercier Général Chibango. Tout qu'on colla pas molabino et na bossani pété moi Miradiabo. Donc, colla pas molabino, to sala et loko ya mémorise na ya munene sur le bon devé en tout cas beaucoup zala. To sala on a Kenya, on a suko ezarana ba Kenyan, ba Tanzanien, ba nyonso. Donc, aux alo courant na nyonso to sala. Moi le loba et puis moi témoigner sur que salut pour ceux qui sont là pour la télévision. Ouais, témoignage gros engagé surtout pour la générale des FAO. Azala qui vient mon azala qui bien non seulement pour l'anga mais pour la communauté congolaise nyonso na Kenya. Nga mo personnellement comme na Kenya ayambanga peu bien. To vanda na eto passer un moment moko vraiment
comme si azalaki musicien te quoi. Donc azalaki vie moko azalaki bien. Récemment pe na kini tokutanaki na ye. Esengo yali kaka ndenge communauté nyonso ya Nairobi et puis bandeko baza na Congo ba honorer donc honorer biso nyonso ensemble. Na sepeli ya trop pour makambo nyonso eleki bien. Ndenge esengelaki eleka. Donc mingi ya kolobesa te témoignage neza bien. Atanga na témoigner te ba nyonso ba témoigner bien pour en général. Azalaki mutu moko azalaki naître. Azana ba problème te na bato. Merci beaucoup mwana mboka tika tosukisa émission nabino kopesa merci na monde entier bozwa ki libako otala biso pe Kinshasa en direct ya Kinshasa botala ki biso na morgue kolonga morgue place des artistes kolonga place des artistes toye na musée national bomoni ndenge communauté nyonso na délégation ya Kenya, Afrique du Sud, Lubumbashi, ndenge bayaki kotika chef de fleur na bango tokena bango tina cimetière bomoni siko ndenge tozongaki awa ndenge bauti koloba nyonso likina kimia nyonso topesi bino merci beaucoup JT Manzungu l'ambassadeur en Afrique du Sud. Merci beaucoup Papita à Las Vegas, sans oublier Junior Tunga Napao Tunga pe vous avez là ensemble Nabandeko Oyo tozali na Kinshasa vous avez vraiment ébélé partout dans le monde Oyo Boleli Général Dev Defao soki nzamba zongi lobité vous biso na ba programme mususu le temps que Proda apema azo ba inspiration mususu net resongi la monde ya production mususu avec impact na idéologie. Merci na Jinsana, merci l'équipe technique Christian Botei, Christian Mbungu Bilmoke, Whisky Wushi ya bino nyonyo son appelle bino mbote en tout cas tout en abino mbalasima ezakoya. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à vous. Bateau là qui est amoureux, donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.